Tout le monde on a parqué, fatigué depuis ton Oyaki, pour accompagner toujours maman. Dossier, dossier comme un niveau nini. Est-ce que moi nango à prison, à la parqué à Makala, tu peux beaucoup s'embader? Non, tout ça na tribunal de paix, na lemba na soagent, pas na lemba baebi na soagent. Donc dossier tellement ils allaient qui makasi mingi parce que le nom azala qui na kanda ya makasi. Voilà. Par rapport à ma propos, ils allaient qui teni na milambo azape comédien, donc on l'appelle collègue de Rokogoluba. Donc bisogno surtout qui na mécontentement ya makasi. Et on pense à maman télé mais là qui dossier na yé vraiment azaki penda na point kate mon ana il faut à côté de la prison à purger la peine na yé peut-être à la rééduquer en fait ndenge to lubaka aki na centre de rééducation mais tout ça ba tout sambela biso opinion sur tout ça na mabe voilà ba appelle les autres partout dans le monde entier et puis Dominique Kosolana président Caleb Lelo na tonga zaina ndako. C'est pour cela depuis toyaki parce que bah retirer plainte et puis bah luka moyen bah soigner à l'amiable par rapport à la famille, tu vois. Tant moi nana a d'autres travailler dans président Caleb. Depuis tu es pas président Caleb. Malgré bah makamto ka ba lo ba pona personnellement président Caleb na finga ngate to non a mankanga respecter. Après ça nga ba respect o nga na pesa kai. Ce de même aussi na mama top. Besoin na un problème mon côté na président Caleb. Parce que ba problème tant e bima ba tunyo so ba lo ba ke Isa Caleb. Parce que les acteurs, c'est manque d'éducation, peut-être qu'ils ont quitté la famille, il fallait à travers le président Calais parce que les groupes moraux sont chrétiens. Voilà. Mais le coup, c'est que les président Calais, mais tu es au fan de te réfléchir, non. Le président Calais n'a jamais affiné un modèle. Mais le président Calais a quand même temps affiné qui il fallait que ça ait été passé une émission de l'Ongani. Non, chaîne il y a président il y a Sinarte. Oui, chaîne il y a été. Si président Ayokaki, mais lobby na monaki armoko balongola ki ango après armoko bayo zongi sont sous le na tongo parce que mon appelle comme on compte ali susu. Problème est que ceux qui ont chaîne ndeti ya ngai. Chiko ko isanga dada longola na longola. Bakolo chaîne baza ate yo po ebi vitesse sur YouTube muntu musu chaîne zana ayebi ke aliaka mbongo na ye na makamna o ya sala kamto na YouTube na chaîne na ye ala makamto mona batu musu baza makamba théâtre batu musu baza pena o so ebi ko za besoin buzoba o kota na chaîne mo o kuta makamba buzoba nde ngaka siko ko s'imposer na chaîne o yo teki opesa ba mbongo à transporter opesa ba méga te po bakota image na bango o s'imposer ndenge nini président Caleb jour à monaki émission wana tous allez ni lona tongo na ndako abi akokai même pas kotala tant ba benge ke ba acteur no afingi top abi ba ebiseka mafinga parce que akotala jamais élément au bafundi ba fingi top plutôt parce que na nini to yeba non parce que ba tu wa kolana ba benga nga mwa mingi kotuna mwana ona zwindi sa to audace ya kofinga mama top pona nini au dossier kaka pona dossier ya Marametali président Caleb na négocié yango azwa kasumaki likamango là je ne sais pas Ezaboy Nani, Maman Gabi, Gabriel, à ça qui émission mon top. Tant après procès, je crois tant bah déconfiné biso. Voilà. Président Salaki voyage en Europe, je crois bien c'était parce que banane bazakuna et sali temps belé, alors mon avant on va passer ba vacances. Akima qui voilà, problème les ande wana. C'est que tant Maman Gabi ça qui émission, à l'objet que maintenant, pendant qu'elle est à Kimi, à qui 100 000 tables, maman dit c'est normal, Fakima. Parce que comme mon côté à 100 000 $, il y a repé ça, na Elise, na Mande, l'État à lobby. Maman dit c'est d'aller qui peut ngaï top, n'a qui n'a Kima parce que dans 100 000 $, il y a qu'on fout à ma Mande, tu vois, et monsieur d'aller qui mal interprété selon le président Caleb. Parce que bien, il m'appelle, t'as la maman top à lobby, maman top à lobby, mais il m'a autant avec l'émission. À comprendre que les gens n'ont pas bateau, bâtir pipi dans ma mou, la macambo, oyo, va vérifier. Ça fait que, pour ça, quand même, tu vas être normal. Mais le gars, il y a des locaux là, on a invité sur 140 ans théâtre. Donc, on a quoi 140 Moussaka, dans le Caleb. Les sikoyo ya taba tinzi été ataba lobé le côté a eu idée ya koloba bete peut-être ba journaliste ba solliciter parce que aye nenga sambi que Mathieu Muntu a sollicité qui yo fanzi boye yo mtoloba bien ndeni bo finga président na yo fanzi ozomona ndeye ayaki ko sala émission il s'attendait pas que lolo
baokoma na point oyo. Mais ils appellent les bosses tout le monde va te béler pas finga tout le monde oui afinga baba Hans Luzolo bala Duchesse afinga ne ba te béler mais bango bazala na bon na poto batu pe béler ba bengi pona nini bokangisi kaka nani qui le gars Milamo et pourtant batu bafinga top balé belé donc so ba finga top ndetinga na yebi batu mi balé o baloba top ba finga top on t'a nga bakombola ba honte ce qu'on est toyo kana déjà la maman avant même hier déjà toyo kana qui je crois Blandine ma foot ba sala directement na ninga na e batanga ko maman maman ta sika nga benga Blandine maman benga Blandine ba solo na Blandine ozo mona à partir à wana déjà na vidéo wana la so anniversaire mbali sombo je crois président de maman c'est décidé déjà désormais mutunyo so tanga kombola nga na ndinga mabe non quand il s'aille donc justice parce que fona yeba nga na finga ba tuté nga na lobara na ngai o esaiji o loba ozomona ndepe yo ko sala ke garçon oyo asali nini ayo ko koya na mutambo mais sikoyo lelo to na parquet to c'est la président Caleb Aya pour conclure ndenge nini bon ndeka to na bisa ke lobi maman azalaki awa parce que bakanga ki depuis avant-hier lobi maman azalaki aza maman moboti ya moni mwasi na ye maman ya mwana kutu ya le garçon mané collé la même na ba ordonnance aza na ba ki cité batali pe mwana ngo maman elle s'est dit bon so il n'était que makala maman oyo a suka puis peut-être un peu choc à mwana na ba ordonnance aza na kutu aza mbote ki ko sala ke mwana na maman ya je prends ma kufa po ani po maman top mtatindaka mwana na ye na prison to boye na bonde maman baki non naza pe maman naza pe na bana naboti pe bana mibali na yebi lobi te ata bana na ngate naza pe na bakoko tu vois to yaki pe na ndaku to réfléchir dans notre prière ni maman zo pe sanga ba compte on dit wana ndenge akenda kinga c'était maman bobaka moto après ko yo na nyonso eleki en tant que mwana oza monde moko na maman na yo iloko ni oyoka ki tango ba insultaki maman na bino na oka mabe makasi esala ki ndenge nini na oka mabe makasi mutu moto linga ba finga maman na ye donc mutu nyonso oyo aotalanga je ne crois pas tu as vu que biso nyonso toza na ba différentes réactions mais je ne crois pas mutu oyo olinga boye ofandi donc maman bina comme le quoi objet moko ya critique mutu nyonso alinga ye afingi mutu nyonso ya ki afingi c'est parce que ba yebi que mato pata ba fingi asala nini asala eloko te yango moni courage wana du jour au jour ezo sala nini ezo bakisama c'est pour cela to se décider ki na ndaku mutu akofinga ye to bandolo balisu te yo to fingi na yo to yo kaka te to ya kaka biso na yo to ke na justice so maman dit désormais en tout cas autant comme on attend ndinga mabe kaka to sali nini ake na ye justice désormais et comme na ngokabo d'accord mais dada mot de la fin président Caleb Azoya na nyonso eleki maloba suki za nini parce que to comme une émission pour nous autant mingi te pour tous la président Caleb voilà toujours c'est la président Caleb parce que président Caleb déjà est qui tu vois yemo par exemple on a pas problème na option to yebi il y a ba Elise voilà ça qui lobby déjà et puis lobby makamba l'état ça demande beaucoup d'argent aux hommes ah peso hôtel famille ndenge ezali donc ezo senga kaka parce que président akotika pe mwana akende nini te po baloba nini akende président baloba nini acteur ya Caleb voilà Caleb atiki acteur na sala nini akende président même abe to makambu ba propos muntu atenaki et que monana et que yebana te yango moni président zo bunda kaka na ndenge na de façon que ba makambu ekende lisusu ndenge ekanisa makite ya ndenge bato ba pensa kite ke cause la que akende prison to asala bo yango bazo luka moyen kaka ba pesa ba monde à l'état et puis ba luka moyen ba bomisa et surtout par rapport ya parce que maman tellement qui penza ne ba samba ki lobby ba lobaki par rapport ya réputation muto ba sombara te ndenga salut rango et puis les monde entier muto tali ba élément na il faut pas dédommager top $100,000 là c'est selon justice selon justice et puis à part ça il faut appeler ça qui va balayer ça qui va peine na en fait ngana mama baba droite balayer ça qui est mais be ko la qui ça qui est ba meba na mais à 5 qui pardon maman biku tout temps amona qui kaka fukami oza maman na ngai boyna boyna ibelo ko tinda ki ngai te nde maman alobaki à 100,000 c'est trop batata 10,000 sikoyo autant ba yo tala pe famille otali na mwana na ye maman bezaka koko na ngai mwana nde alongoli ba monde wana parce que vite oyebi lobi te lelo ko seka lobi oyebi oya yo komate voilà en tout cas merci beaucoup na maman top na motema ya bon maman ndenge sali pour que mwana biso to zaka bana peu importe mabe otori koloba
tosalaka bozoba me toyebaka na suka na conscience ezongaka ba ligne na biso. Merci beaucoup mpe na mon président Roch Bokabela Bondo ndenge mpe assistaki na dossier na nga na niveau ya parquet napesi yo mbote mingi. Merci beaucoup mon président. Toyebaka botata na makambo boye so moni tata sundoli mwana na ye seka ataka te tata nyonso alingaka protéger mwana na ye so mabe ninge ya omona tata ye aye le devant atekimia pour que makambo ebongo. Merci beaucoup mon président Roch Bokabela Bondo. Merci à Denis pour cette belle réalisation. Merci na yo dada na ndenge merci beaucoup. ministre na ya mwana émission. Ok, merci. Merci beaucoup. Bye.